Breaking news, tozali bongo en direct ya Mongalema, na moko ya chambre bana ya Mongalema. Awa. Au sommaire, il y a breaking news national lelo. Santa Sarajevo, un grand couturier na Manchester, monaye pona makamuno kolata, monaye pona ba fête ya bana ya mabala ya anniversaire akotongela yo bilamba banda na maputa tina ba costume. Dossier pondu na Manchester, mama benazote ka pondu kitoko euti mususu Congo, mususu zota Vietnam, mususu Hollande. Pondu kitoko ozana posa pondu benga mama bena to kende na worldwide na Chitamine ezali pemeni ya job center ya Chitamine. Eindeli Nunes na Marie de Nuit na Londres abotolaki mwasi ya pire ye pe apekisa bana na bamona papa na bango. Bana basali grève batomboki bakomi chaque chemise Nunes akotika oyo bakokuta nango bazotiango mafuta. Donc ete yaye na koboya ka bana bamona baboti na bango pe ameka kotia makolo na Manchester te po toko délivrer. Eva le cobiste côte ekomeli likolo ya bana ya batu. Donc soki ba se présenter na côte te ba koboto na bango droit bana. Breaking news mususu yali bipendu akoselaki nga makambo na mbila. Après enquête mbila lobi ke proverbe aza no guilty pe mbila lobi akozala témoin na nga soki dossier ke na court. Menga lokola nazala nga pasteur ya mute ya malamu. Napesaki 2 semaines asenga sorry na TV. Na TV na mama leka welcome Ebola TV. Soki aboyi kosenga sorry. Le 1er octobre, ngana avocat nga to saisir côte ya Manchester Civil Court. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ba kanga bango 4 pour ba iko attaquer na Manchester, eza crime. Ba roboto la bango bana pe bana ba na social. Après, bomona nga mutu mabete puisque ba kosela nga makambu, mbila ye moka lobi naza innocent, ba preuve ba pesa keza lokuta pour na sala likambo wana te. Asenga pardon pour ba mwana na communauté esila. Alors mutu moko te akende na ba réunion oyo sakayonsa supu to maps akosala surtout soki américain to brésilien za na kati po bato baza batu ya franc-maçon. Breaking news, président ya Mangembo Enfield ezala mbala suka otindela ranga ba message na bino ba communiquer na bino na Facebook. Toza ba friend te na travers pe na ba sataniste te. Mais nazane loko moko malamu na salaka na lukaka ko banda na ogisu puna bino tu bata Mangembo ko délivrer bino pour za batu ya misala mabe. Salon edo coiffure na Salford esika kitoko soki bakati yo suki beauté na yo ebimi. Olingi kolia ngombe ntaba pema kayabu ya prix kitoko benga Freddy Binga to Guilin na abattoir ya Manchester. Alors breaking news na biso lelo bato ebele ba benginga par rapport ya émission to salaki lobby ya likambu ya mama Dalton za basi banyoko la mibali pe suite nango ezali ke nazotangela bino verset biblique moko parce que toujours le bela lelo et lateli ya basi na communauté na biso ezo bebisa mboka. Alors nazana 1 Timothée 2 9 1 Timothée 2 9 elobi boye. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il a convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Donc, tout un problème dans la communauté. Na elateli ya batu balobi bazo sambela batu balobi babasi libala batu balobi bazaba chrétienne elateli na bino mingi bazo confondre kozala chrétienne na kozala danseuse to kozala mutu azoke na boîte de nuit be kozala ndumba. Na Romains 7 1 à 4 balobi une femme mariée est liée par la loi à son mari. De vivant de son mari, si elle devient la femme d'une autre personne, elle commet l'adultère. Si vous voyez ça, moi ça nous ne savons pas noter et puis ça arrive déjà moi ça mutususu mobile wana kufata bali mutususu. C'est-à-dire ba pasteur nyonso ba maman pasteur nyonso surtout au ba divorce ba pasteur nyonso surtout ba divorce ba côté à sang malamu te parce que bazali ba adultère de cobiste.
awa tozomona papa mosekonzo tobengaka efumu, mama Sakina oyo tobengaka Pauline, bazo travailler na biloko edingwe, basimba ba plan. Bazana bisala mabe bokendaka pa na bango te. Bino bato bozokende kuna lifelo koyamba bino ndenge mona ba mama olani. Alors awa tolobi ete mwasi faut alata d'une manière décente. Kolata d'une manière décente, bomoninga na epeme ya miroir. Miroir oyo eza garde-robe, oyo eza garde-robe. Nazo fungola bomo eza garde-robe. Sikoyo batia miroir pour nani? Batia miroir pour chaque temps avant lata omitala. Avant bato libanda ba mona yo, yo moko nanu liboso ya ndako na chambre na yo, yo na miroir bosolo yo tali le na lati. Et c'est na lati bien, au tourner bien, aux a descente. Mais le long makamni tozo mona na l'école, na l'église, na bani, o mona mutu alati ozo bati aza danseuse, aza numba, à quelle partie ou bien à quelle boîte de nuit, mais à l'objet à quelle église. Alléluia. Bible est dans Matthieu 5, 27 à 28 balobi. Mais si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Donc, tant que moi si, aux alliés chrétiennes, aux moi si, n'abassi à pasteur, au lati trop sexy, au lati nous autres les alibanda, au lati aux autres pipé bateau, quelle église, bateau combien aux autres ça va les sous moi aligara, adultère et kobo et aligara et comme il se comment n'a pas maillot moni. Et là télé mutouana ne alati et baby simaka. Basi boni lelo, ba baby simabala batu, na ba diacre l'église, baso bimala basi batu, ba chef à chorale. Baso bimala ba maman chorale, l'église neti na mangembo kuna écoute les églises des alongo salle de nuit. Et pas ya restauration kuna mawatro na nini na l'église tout boyebi ba kombo. Est-ce que boyebi sanga pourquoi Zion baso bengango libulu mazenge? Parce que ba sali statistique ba moni que église oyo bato ba kabani sida mingi na Angleterre année passée za église à Zion. Pas parce que pasteur azo s'occuper kaka na présence na bino a s'occuper de la télé na binote. Mwana na nzamba solo mwasi malamu po ba yeboza mwasi malamu ba yebo na elateli na yo so za mwasi libala avant lata tala na miroir est-ce que naza descente biso talanga naza mwa libumu mena lati lamba oyo mwa mupepe espace ezala mais yo mutu okangami na tango zo lata jide kangayo oza makolo branca x siko ese miroir na yo zo la sote ke makolo ezabo siko yo olati ozalo muta théâtre te ne olati ni makolo boye ozotambola ka pe boye na miso batu batu bazo sekola ozotambola batu baseka ka osoko oleki na classe au cœur de l'église batu mo seko poani po miroir o batiela yo ozomona tike makolo ngaso makolo ngeza branca nazo finga mutu te nazo mama solo po bino la raso i proverbe bazo pesa conseil o azo finga so makolo ngeza branca na olata bilamba bilai so ina za mwa mutu alibu munene funa lata bilamba munene mais bino e comment fashion, il faut que sa fashion parce que à part ça, il faut que le premier sapeur congolais, Didier Forme, il va trouver Masolo, il faut que sa cour à fashion, cour et à colate et harmonie. Comment yosa makolo X, au lati kola et kangayo, aux autres temps, la peine à misobat. Vous avez un spectacle désolant parce que vous avez bien dit. Alléluia. Miroir et salama pour talama. Otala yonangai. Parce que au moment où na kokosa batu na kokosa miroir te miroir ezo laksana le nazali donc na ko bimate na lati di bumu oza mwasi ozo bato za quartier soki ndeni ni tala ba pakele ozo polo olati ozo bimoko botambola bo donc na elengeza te ya mamba batu musu ba ozo mabala te po oza mwasi kitoko me oyebi ko harmoniser la teli na yo na nzoto note etali bino osambelaka mingi tango osambelaka avant là tu lambo qui l'église mon dit mon ensemble il sortait que non et lambo là tu vas danseuse même ba danseuse na zaka président d'orchestre ba danseuse tenir na ba danse ba memango na sac so ba côté na place à répétition ba lati amo ba danseuse na ba balabala ba lata ndenge bino bozola tate mais les lozo comme ça so ba tu ba na nzambe a que l'église là tu vois danseuse a que l'église azola te lokola ndumba tala tango nyoso tu yozo lata mabozo ça va te kobo na mutu soko kufi ozakola te lokola danseuse kokanisa te ko seko lokola mosantu life le chose là alléluia alléluia ozola te lokola danseuse ozola te lokola ndumba parce que otalaka miroir te en tout cas ba maman na biso tolingi bino mingi oza mwasi libala
oza mwasi ya respect, oza mwana mwasi ozokola, soko olingi vino ezala bien, soko olingi ba respecte yo, soko olingi ozala na respect, yebisa elateli na yo. Bongisa elateli na yo. Elateli eza très important. Bible ezoloba, balingi mwasi alata d'une manière décente. Balobi mwasi d'une manière décente. C'est-à-dire décente la sinine. Lata lokola femme africaine, respecte-toi. Koya ko copier biloko ozomona te. Yo mwasi alibala, ochacha banduta, ochacha banini yo. Babenga ngo nini ba tatou. Mwasi alibala. Alors, tatou ango otiaki mobile na yo, ozwa pe na classe, ale olingi batu nyonso bamona tatou na yo. Alléluia. Donc, parce que vous avez un problème, parce que les pasteurs ont été amenés au malamu, ils ont été amenés à posa nombre de l'église, mais ils ont été amenés à l'église. Avant de traiter mon lit, on a traité les bandes. L'apparence à Moutou, pour voir Moutou, et là, comment tu es. Et là, tu es ce qu'il pense au-dedans de lui. Au roi, il s'en a été la Nzambe, mais on a la danseuse. C'est-à-dire, vous avez une danseuse dans notre naïo. Et Bassi Ebele, bazana milimo wa Jezabel. Milimo wa Jezabel, yangwana ndezo tinda, batu bala takande mwana. Yangwana ndezo tinda, batu batambola kande mwana. Yangwana ndezo tinda, mwasi azo autorité likola mobile. Mwasi a respecter la mobilité, mwasi azala na respecter ya pasteur na yeto, respecter ya ba collègue na ye. Et puis ya tabino morope. Tant toza awa, il faut voir baba suki obozo tia na mutu, balobi faut za descente. Kola ta descente, tant tozo tambola na balabala awa, na tiko mona mundele ta zo suki ya Brésilien tia na mutu. So otali nombre mindele o bazo tia ba suki wana sur 100%, kaka 80% nde baza bien 20%, ba tout tia sur 100%, 10% pamba mutu bazo tia suki wana. Mais il y a une église 100% ya basi église, ba koma ko tia ba suki ya Brésilien. Bakoma kotia ba raboter, kotia maquillage ya makasi, koleka kutu ba danseuse, koleka kutu ba nyos. Or que maquillage makasi na ba suki ya ba brésilien, eza milimo reine de sirène, sirène de côte, sataniste, Jézabel. Oyo mutu amemi en église, eza basi ba faux pasteur. Bakendeki Ngwanzu, bakendeki Turquie, bakendeki wapi ba yena biloko wana ba bandi ko défisa mon église, surtout l'église à la gloire. Et si ko biloko wana ezokota. Bien aimé, ngana lobaka na tongo, na langwete, na melelo côté nazo ba kuuta makanisi uti pa nzambe po yo za la sauver. Donc et là telinayo est très important. Et là telinayo et respecter yo. Et là telinayo ba peso valeur et là telinayo pe ata ozano mwasi alibala ba camarade ba banda ko respecter oti. Tozana classe na monaki ndeko moko parce que azola taloko la mwasi alibala te ba camarade na classe ba koma ko sikaye pe mibali mususu bazoya ko lingaye pona et là telinaye. Et là, tu as la réalité, peut un message. Si vous êtes moins sérieuse, tous sérieux, tu voyez que là. Et ça va qui breaking news, en direct qui a mon malema avec Proverbe 30, tout le lobby pour la breaking news. Merci. Bye bye.